Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Lundi et là, mon ami nyonso bolula kolanda info lingala journal ya peuple na estengo nyonso tout to fongola ya lundi 27 janvier pour la kotal sabino ndenge mokolo ya vendredi 24 janvier na cité ya Union africaine chef de l'état commandant suprême ya ba forces armées a présidé qui réunion ya conseil supérieur ya défense élargie pas yuapi balobela qui peut situation opérationnelle na étendue mobimba ya République démocratique du Congo spécifiquement na province ya Nord Kivu Bolanda compte rendu nango elongo na porte-parole ya ba FRDC général Sylvain Ekenge. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Et je voudrais m'adresser à tous les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo en les regardant dans les yeux. Il n'y a pas qu'à tous les militaires, mais à tous les défenseurs de la République et aux vaillants Ouazalendo. La meilleure façon de venger ce héros qui est tombé l'arme armée, c'est de traquer ces voyous, de traquer ces agresseurs jusque dans leur dernier retranchement et de tout faire pour récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. Voilà le message que je voudrais transmettre aux militaires des forces armées et aux résistants Ouazalendo à l'heure actuelle. Conservateur ya batitre
immobilier ya circonscription ya Ngaliema CTI Pascal Katanga alobeli makambo ya site oyo bazotonga bâtiment ya secrétariat général ya ba affaires foncières pene ya Itex Africa kuna na Ngaliema. Bola na reportage oyo Edi Imbani asali bino. Mikolo elekito lakisaki bino ndenge ministre d'État ya ba affaires foncières mwana mboka Akasa Bandubola akitaki bongo na commune ya Ngaliema pona kolancer ba travaux ya construction ya bâtiment monene oyo désormais ekozwa bongo secrétariat général ya ba affaires foncières pe circonscription foncière ya commune oyo po banda kala na ville kuna ba travailleurs basala kamosala na ba conditions moko ya malamote et surtout ceux qui mvula ebeti en tout cas mame verdure mabe makasi mai ekotela kabango na ba bureau na risque nyoso ke mikanda ezwana mai talatina conservateur technicien manager monsieur Pascal Katanga akendaki bongo ko proposer construction ya bâtiment oyo na esika oyo po ba travailler na ba bonne condition pambate ministère ya ba affaires foncières bangonde bazali bongo bakolo mabele kasi kotonga ya bâtiment oyo ebendaki mwa nungu population mal informée bakanisaki neti ke ba indien basombi rai population bofanda kimia ba indien basombi eloko moko te kasi bazali nde kotonga secrétariat général ya ba affaires foncières na micro ya info lingala bino moko boyoka ndenge conservateur ya circonscription ya Lukunga Pascal Katanga a expliqué. Eza ba individu moko mal intentionné, ba individu moko oyo bamonaka intérêt na bango. Lokola intérêt na bango et monisamité na kata projet oyo yango nde bazotelemela ngo. Projet oyo eza pona intérêt ya un grand nombre, projet oyo eza pona intérêt ya biso administration, mais eza aussi pona intérêt ya bino population. Oyo bino boyaka pona ko sécuriser ba mapango na bino na ba titre oyo biso topesaka bino. Mais ba titre yango topesaka bino to batelaka ngo na nini? Na ba bâtiment modèle oyo soki kaka mbula muke ebeti mai ekoti na kati e polisi mikanda il faut tozela moi soki ebimi to bimisa ba mikanda batu totia libanda moi wana ekausa. Mais est-ce qu'il faut to continuer kosala musala na ba condition wana? Monsieur Pascal Katanga e bongo na likambo etali rai olobi rai elongwe te rai balongola ngo momentanément po basala misala ya forage na se peut permettre ba cave banini ba garage kozala na se rai elongwe te rai bakozongisa yango soki misala epusani rai bakozongisa yango batu pe balongoli rai eza individu te eza kaka onatra service na ye oyo bageraka ba voie ferroviaire. Osimbake construction ya bâtiment oyo ministère ya ba affaires foncières eza kosala ngo na volonté nango moko te kasi bazwaki appui favorable ya Onatra oyo etindaki ba expert na bango pona baya balongola rai oyo bakozongisa yango tango bâtiment ekosila bosengeli koyeba ke durée ya construction ya bâtiment oyo ekosala kaka 15 mois epai wapi ba indien bazui marché ya kotonga yango na ba norme moko ya kitoko nyonso ezali kosalema na supervision ya ministre d'État ya ba affaires foncières Akasa Bandubola. En tout cas CTI Katanga na ba chef de bureau na yo nyonso moka koswa po boza kolite contre ba anti-valeur nyonso oyo ezali koleka bongo na circonscription ya Ngaliema. Namasolo mususu bosimba ke parti politique piste pour l'émergence ya mwana mboka set kikuni basalaki week-end eleki matinée politique dénommée rentrée politique nyonso esalemaki na bokasi ya coordonnateur na bango Augustin Lubangu Mobuto milulu oyo esalemaki na siège ya parti na bango kuna na commune ya Kasavubu. Stéphanas Kande azaki kuna na compte ya info Lingala. Lokola babengaki yango rentrée politique
ti carnaval moko ya kafu et salemaki zinga ya siège ya parti na bango piste pour l'émergence et ezalaki kaka pona kotalisa retour na bango sur terrain 3.2 ezalaki na ordre du jour selon discours ya coordonnateur na bango Augustin Lubangu Mobuto kuna asengaki nanu na base na bango ya funa ba garder 1 minute de silence pona bandeko na biso oyo bazali kokufa kuna na est nasima atalisaki bango en détail tina nini penza président na bango set kikuni azalaki arrêté ya mibale a conscientisaki ba jeune pona bitumba ya est pe ya misato alobelaki vie sociale ya ba congolais oyo pona piste pour l'émergence bazali na kanda po eloko ya malonga ezali komona na te ti lelo population bazali kaka kolela ndenge nini bakolia moyen ya transport banzela ya kobeba salaire ya ba fonctionnaire soins médicaux pe bongo na bongo. Deuxième intervenant ezalaki ndeko Mike Nkasa yepe abetaki lisusu sete kaka pona ko appuyer maloba ya coordonnateur na bango talati na parti na bango piste pour l'émergence balobi bakotika la kaka na résistance kino bakomona changement na vie ya ba congolais et sengeli boye ba ke piste pour l'émergence ezali parti politique ya mwana mboka set kikuni oyo siège na bango ezwami na avenue Kasavubu mosika te ya blancherie Ipak. Distinguée première dame Denis Nyakero Tshisekedi a effectué un week-end et l'équipe visite moko ya réconfort et paille yaba blessé de guerre ba victime yaba affrontement entre ba FRDC na ba rebelle ya M23 na partie est République démocratique du Congo. Stéphanas Kande Nathalie Kaila Kapenda ba pesibino ba détail. Ezalaki na hôpital militaire ya colonel Kokolonde distingué première dame Denis Nyakero Tshisekedi abandaki visite na ye kokutana na ba soldat o bazwa choc topé bazali blessé na bitumba tango bazalaki ko défendre intégrité ya mboka accompagné na ba membre ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi distingué première dame ayaki maboko pambate ayaki bongo na biloko ya ndenge na ndenge ba première nécessité bakisa bakisi pona ko soulager quotidien ya ba blessé pe famille na bango geste simple pe symbolique eza ko rappeler solidarité en temps de guerre. Juste après première dame Denis Nyakero Tshisekedi akendeki bongo na hôpital militaire ya Konchachi et pe wapi asalaki même geste ya soutien awa encourageaki lisusu ba soldats blessés ya ko puiser force pona ko souligner solidarité o esengeli bazana na yango pona ko construire paix durable. Denis Nyakero Tshisekedi. Ezalaki simple acte ya charité soutien oyo première dame asalaki message fort pona bato nyonso oyo bazali bongo en uniforme. Médecin directeur azalaki bongo na esengo ya komona première dame Denis Nyakero Tshisekedi ya kosala geste ya boyi. Au profit des blessés de guerre, tous ces colis que vous voyez, moi, en ma qualité de commandant de groupement médical et médecin directeur de cet hôpital, je ne peux être que particulièrement content. Visite ya première dame et zabongo na particularité ya monene soulagement na basoda soutien matériel oyo ezali ko symboliser communion ya cœur pe ko marquer unité ya peuple. Geste ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi ezalaki bongo kitoko pe esoulageaki bato nyonso bazalaki ba blessé. Église Mbanzalu Nungu Lwanzambi oyo ezwami bongo na commune ya Bumbu ba fête ki double anniversaire na bango samedi 25 janvier boye ba ke invité de marque ezalaki bongo secrétaire national ya implantation pe recrutement ya MPC Christian Mutela Mayele héritier mapinde mi Igor Ntingi bazalaki kuna na compte info Lingala.
Ambiance ezalaki vraiment très électrique samedi 25 janvier na église Mbanza Lunungu Lwanzambi oyo ekokisi 14 ans na yango ndetina ya milulu oyo ezalaki pe lisusu anniversaire ya mbotama ya mokili na yango ntumwa ndo na itela mobilu kimpavita tomonaki ba prestation ya ba chorale pe ba défilé ya ndenge na ndenge esalemaki bapesaki biographie ya yemoko sa divinité ndo na itela mobilu kimpavita mama oyo nzambe azali kosalela na nguya pe mabondeli esalemaki nyonso elekaki kitoko bongo na nsima ye moko ndo na itela mobilu kimpavita azwaki maloba mpo na kolobela bayindo esengeli batelema bayindo balamuka avant mondele aya bayindo bayebaki deja nzambe ezali mondele mutu ayeli bango makambo ya nzambe te pe asengaki na bato nyonso bazala na bolingo ya mboka Congo. Tomonaki pe ba invité ya ndenge na ndenge bayaki parmi bango présence très remarquée ya secrétaire national en charge de l'implantation et recrutement ya parti politique babengi ma part pour le Congo MPC na mokuse ya autorité morale Etienne Tshisekedi wa Tshisekedi Christian Mutela Mayele les lions du social oyo ayaki maboko pambate ayaki pe na cadeau na ye pona kopesa ndona itela mobilu kimpavita na ndenge akokisi bongo 14 ans na église na ye pe na anniversaire ya mbotama na ye pambate ba fidèle nyonso pe balekaki kopesa ba cadeau na bango Christian Mutela Mayele les lions du social ayaki awa pambate na tangu ya campagne électorale pe alekaka azwaki soutien ya église oyo Mbanza Lunungu Lwanzambi elongo na nde na itela mobilu kimpavita bango nyonso bapambola kai awa bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na suka ya milulu Christian Mutela Mayele les lions du social expliquaki tina ya présence na ye église oyo eza église oyo soutenaka ngai nayebisaka mama na ye te lokola moyibi me na kozongaka kaka nayebisaka mama na baaction na bino nyonso na kobanda kosoutenir bino soki bomoni moto azwaki courage ya koyambanga liboso na ndako na ye epuis ya kopresente ngai na église na ye ayebisi bandimi nyonso ya église bavote ngai seki amemaka ngai na motema na ye yango du reste nga mpe nazozongisela kaka mama na église oyo bango balakisa mpo na ngai lokola ezali bolingo na ye kaka mpo nazongisela bango bolingo mpe wana lokola lelo ezalaki journée ya double anniversaire ezali mbotama ya ye moko mama Kipavita mpe ezali 14e année depuis ya banda ministère na ye oyo yango apesaki ngai invitation ahonoraki ngai ça valait la peine nga mpe na honore bango na ya tosambela tosangana mpo baza balecteur na ngai mpo na 2028 tokozonga lisusu eloni ongolo babe rapport ya babase na yo nyonso oyo bazolanda yo lelo ozali secrétaire national na parti politique babengi MPC en tout cas baélecteur na ngai bango nyonso bozongola bana nsima awa baélecteur na ngai ya minene bango baza na kati ya église oyo yango nakoyebisa bango tozala kaka bomoko nous avons perdu la bataille mais pas la guerre nous allons vaincre. bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko 14e anniversaire ya église Mbanza Lunungu Lwanzambi pe anniversaire ya naissance ya ndona itela mobilu kipavita eleki vraiment kitoko bosimbake église Mbanza Lunungu Lwanzambi ezwami na avenue Landu na commune ya Bumbu epai wapi Nzambe azali kosala. Délégation ya chef coutumier ya Mikondo na bokambemi ya coordonnateur ya Kini Est Patrick Moloni pe chef ya groupement AI Antoine Ngaba ba kenda kibongo na village Milioni pona kosilisa conflit moko eza kosale makuna pe ba profiter na occasion pona kofongola bureau ya sika ya chefferie oyo etonga mikuna edi imbani apesi bino ba détail. Mboka bazali bana na ye. Délégation oyo bozali komona ezali nango délégation ya gouvernement provincial te kasi ezali bongo délégation ya ba chef coutumier ya groupement Mikondo oyo ekambamaka epai na ye moko le coordonnateur ya Kini Est mwana mboka Patrick Moloni Munke l'homme le plus compétent et l'ongona chef ya groupement AI Antoine Ngaba papa capable bit ya descente na bango kuna na village Milioni oyo ezali moko ya ba village na kati ya groupement Mikondo kuna na commune ya Nsele epai wapi ekambamaka epai ya chef ten Ndongo Masaki 6K descente oyo ezalaki
pona kosilisa conflit ya limite oyo ezali bongo bango na ba village ya nzinga ekomaki bango directement coordonnateur ya Kin Est Patrick Moloni azwaki maloba koyebisa na bato ya ba village oyo ke esengeli tango nyonso koluka kimia pe korespecte ba limite ya baninga. Na ko présenter David Matakibala usini mtachanga coordonnateur Keumu. Tant que coordonnateur Kini Est et lobby tous les problèmes dans la carte Est et faina koma na ye ba nini repasser kuna yango na ye mama na monier azali chef coutumier mais loko esala mabe na ba groupement mususu ba groupement na komi lo koso ya koboto mama belé ya bato et loko comité ekeboya yango wana kozwa na ye maloba chef ya groupement AI Antoine Ngaba akebisaki bato nyonso oyo bazali kosima mabele ya mikondo po tour oyo moto nyonso akomeka akokutana na makambo na ye yango ngai na kosenga bo village dingi eza village oyo ebandi lelo te po groupement moko boye ayawa azwango akotango pana village dingi utakala eza géré na kati ya groupement Mikolo. Na occasion balekaki na cérémonie ancestrale oyo epesaki bango nzela bafongola bureau na bango ya sika ya chefferie na esengo na motema mama Siska atalisi boye na sepeli ndenge bango baye ko insistenga pona moni kene passe na ngelingo sa nini elingo sila esengo na nga yango wana pona rappel groupement Mikondo ba limite na yango ezali bongo ba rivière sikoyo bino badongolo miso oyo bolingaka kimia ezala te nyonso ba désordre na ba désordre en tout cas tout oyo ba chef ya Mikondo balobi oyo akomeka akokutana na makambo na ye bakotika ye bongo te. Kaka weekend oyo délégation ya ba chef ya groupement Mikondo na bokambemi ya chef Patrick Moloni pe chef groupement AI Antoine Ngaba ba akendaki kokutana na chef ya groupement na bango André Motard oyo akoma député provincial ba profitaki pe pona kosala bongo échange de vœux encore une fois de plus héritier Mapindimi. Balobi bakolala pongi te bango banani ba chef coutumier ya groupement Mikondo oyo bakamamaka epa ya coordonnateur ya Kin Est Patrick Moloni na Antoine Ngaba chef ya groupement AI Mikondo oyo désormais boko makobenga bango ba mapasa bango bakumbaki mobange na délégation oyo kaka ndenge bozali komona na bilili korta epai na yemoko chef ya groupement na bango André Motard oyo akoma na ye député provincial nde na cadre ya ba vacances parlementaires na ye nde ba chef coutumier ya groupement Mikondo bayaki kosala ye rapport ya makambo nyonso oyo ezali koleka na groupement na bango bien que amona na kalisusu mingi te na occasion ba profitaki kosala échange de vœux na leader na bango tour à tour ba chef coutumier bazwaki maloba pona koloba makambo nyonso ezali na mitema na bango pe ba chef ya délégation bango pe balimbolelaki chef na bango makambo nyonso malamu oyo ezali kolekana na groupement na bango kosilisa na bango ba préoccupation chef Motard André azwaki maloba kuna asengaki na bango ba éviter ba conflit po ekomemela bango eloko moko te. Tout d'abord na remercier ba chef nanga ndenge baye rendre nga kotala ngai baye rendre nga visite na journée ya lelo na tondi bango makasi na sepe na bango pe na ji ba rapport na bango nyonso oyo esengaki na zwa na talisi bango pe ndenge nini tokosala ndenge tokotambola parce que pouvoir normalement ezali mais na tia ona maboko na bango po nga nakende na assemblée provinciale yango la moni conseil na pesi bango basala musala malamu batosa mibeko okile tambola la mibeko parce que soko buku mibeko l'état kozwa donc na esengo na mitema ba chef ya délégation ba bakisa kiboye bon na ndenge ayambeli biso vraiment bien
na ba idée na makamsu tozaki na ngote ya bokoko na kati ya groupement Mikondo na ba pays voisins ba groupement mususu Amérique ko expliquer biso ba makambo o ezali o ya ebivema azabema savant na mémoire azamu tuma zomona na mutakimia kosona grand chef groupement honorable en tout cas yemi biso bien Masodo Sololi l'équipe kitoko même groupement monde ba chef groupement continue Mikondo en tout cas to Sololi malamu oyende ezalaka groupement Mikondo toujours likolo pene ya leader na bango honorable André Montard bakisela kaye l'homme sage bilili bauti kolanda ezalaki bongo ya Edi Imbani Kazadi to poursuivre sangola so pona kotalisa bino ndenge ba élève ya complexe color Mama Pemba mingi penza ya section construction baza penza ko avancer na pratique na bango bolanda moko na bango na bilili ya la Dilando. Dès to bandaki zo continuer ko construire ba bâtiment pour na ba salle de classe bazaba na première année humanité construction asko moni bato sala mélange à béton pour toujours couler poutre au bon moment poutre banda kuna na coin ti na coin kuna yango moni bana bazo travailler yango moni bana bazo travailler poutre au yango ni toujours couler et to banda na mélange ya béton mabanga, caillasse, ciment, sable. Maintenant, bon, on a des bateaux coulés. Tout bande liboso na bâtiment au moment où liboso. Tout bande na ba fondation. Parce qu'on a deuxième bâtiment, tout on a R plus B. Je pense que tout le monde presque na souka. Quand la minute que na toiture. Donc apport il y a une classe. Na biso mo bakambi. Na quelques bateaux qui travaillent na bango. On a pas réalisé ba musala, d'ailleurs nous monde ba sala passer la mélange à béton et na nek bazo komi to pesa ba grand merci na ko disposer ba moyens ebele pour que bana base de formation omoni lelo musala ya maboko musala biso oyo bana tant bazo ko labota ba okenda ko ça donne quelque chose d'important et le monde a revendre na ndaku yemo za na capacité ya robeta brique yemo za na capacité ya kotonga tia kuma na 6e année tia aussi sa classe on a déjà na ba notion oyo koki pona e to pese vraiment merci mingi nzamba continuer ko bakisela ba moyens afin que a ko ko zo ba moyens a tia à disposition ya jeunesse pour que ba jeunesse et ezala bien formé tu vas peser pour ta qualité qui peut acheter aux la mokolo to mo la bino so bosengeli komela yango. Ah merci Yabouine bana nyoso baza kuringa à la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yeka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bande ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Nelema onde pesinga inzela na boucle journal la peuple pona peuple soki bo sepela ki na ngombo pesa merci. Na mijo mabaso oya kumbela ki édition na sima caméra tozaki na Igor Tingi montage sima maki na Fabrice Lundom journal la peuple pona peuple zaka supervisé et pas ya héritier mapinde mbande ko boti kala malamu. Au revoir. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour la confiance bopesa ye, Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka, ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba
bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozovoyage na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité mpe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.